Pozo Allemagne eko kita awa kali. Bilamba biso après bilamba. Ah bilamba koto ezalo wana $20. Koto ezana $20 à discuter, veste wana ezana $40 à discuter, complet o ezana $35 à discuter. Basaki wana basaki ya qualité oyo ka kobeta na ngata 5 ans 7 ans. Saki atikeli baleki ba kabeli bandeko basaki ndeza wana. Saki wana ezana $30 à discuter. Non biso koto tokenda minga $, parce que talaka ba mikiliste bayana biso bajika bazakuna bave na biso mingi baleaka ka $. So lobi na franc to bundana nango ka biso na Congo a. Faire pesa a ba prix. Rezawa qualité ya fer ya Allemagne. Fer wana moko azokende de yana $25 à discuter, $20 to bendi. Benda kana $20. Baccessoires eza awa, baccessoires eza na $15. $15 machine eza awa, ba machine eza na $30, $25 tozui. Vraiment na koyebisa bino bandeko nanga kota na lisala gambela okuta nde biloko so kuti biloko sikuna qualité bo bandai koyebela wana babwaka kanenge bolobela wana eza bongo te. Soko ozwi eloko ya biloko so ozwi ne qualité ya eloko okoki kobeta nango me non. Bonsoir, la balagnon sur la Biso Podcast. C'est moi votre M de servante, El Mara de la presse. Moi, ça m'a poussé. Moi, ça m'a kické belé. Autre m'a dit la plus courte de Bessa Kobenga, la Maradona toujours n'a fait. Elle a million, Nazara n'a million, on ne dépasse pas. Donc, je vais vous parler de l'émission. On a remercié ma boss Nabiso Nyon, son boss Yannick, boss Roni, sans oublier notre caméraman à Londres. On a checké Bambote Belé. Pourquoi pas la piste Bambote, on a appelé la s'abonner à la chaîne Nabiso Abonné, Nabiso Nyon, vraiment Bambote Nabine comme la bio Bisca Biso Mbino. Et voilà, très cher ami internaute, il y a Biso Podcast. Qui est le sous à la babelle à Kassavubu. Tu as na cave, tu as remarqué que na Kassavubu, base biloko spécial à l'avenir Lissala, nous avons la direction Gambela, Chaba base Salami Awa, tu as vu Lissala, vous avez venu aux Arabes, Kolo Lissala, EP Lissala, EP Lissala, qui est Banaba, Banalisba, nous sommes à l'école, on a Mote Bele, Bissigami, Bissigami, partout dans le monde, et base biloko de Salami Awa. L'autre photo Salaki, Michel Biloko, c'est Zaki Bongo, la base Yangiringi, Bissika, Pena Biloko, c'est Bana, mais les autres, tu as remarqué, et Koba kaka sero koba base zo fungwa sero fungwa c'est kopa ngo pesa bien ngape El Mara fona kota nga kopa ngo nga fona kota nga kopa ngo vraiment to yepe na ko solo bandeko ba bisa biso ya bango pe biloko utara wapi est-ce que utara kaka bisika ba o wana balobaki tote est-ce que utara ba pays o bandeko wana balobaki tote donc to yebite to préférer to tamusa balader to kota na ba maison ba beta biso di solo ba zo biloko ngo wapi e ya na kini ndenge nini ba priya biloko surtout faut to yeba pe ba priya biloko boko yeba pratas lelo boko yeba priya fleur boko yeba na ba priya donc na sana mbele tout toza pena pour no sala musala ka ndenge zalara et c'est rarabo zala toujours branché pe connecté na chaîne Abiso ya Biso Podcast Maradona d'Afrique toujours na milieu na siba caméra na sabongo na notre réalisateur Koko Safu babim ka simbi penda image miko na podcast to pe même mora na e debi ke akolanda na pe to sa musala ndenge zalara na singa ka to zala toujours branché pe connecté na chaîne Abiso ya Biso Podcast na zo ebilo kala mingi te na luka na kota na sona bande ko ba beta biso ma solo eko sepelisa bino pi bo sonate bo sala ba commentaire bo ba commentaire le kebele ni lo ba El Mara kado na la pesi ba bona biso nyonso ba vovo na nyonso o nyonso za fanatika El Mara soki olingi na bwa ko libanga ngamoko na ndimi ya ofele na émission oh sala commentaire comment combo na yo pena combo na pena ba yebeli wana vraiment na ko bwa ko libanga e o sala pena kitoko makasi donc na bandi ko sala musala ndenge zalaka ko sa fula nanga mais na ozonga bilo kala midi na kota na osala mandeko ba beta biso masolo biloko ndenge pe e fungami awa na venir lisala na commune Kassavubu na je nous calme merci beaucoup. Na kota la maison na luka bande roni o aza pona meka ko sola na meka pe ko telisa biso ya bonjour na pesa tambote vraiment o pe mutu na ngasu viela nga café OK merci merci milo micro na sepeli nde na moni bino en tout cas biso maison ngoyo a fait bilo na fait Allemagne bana to Allemagne mbote belé ça Noël Allemagne moni kera mialu elodi la maintenance na bundes c'est vraiment ban Allemagne kito mo mketo to zapena biso mbale pena moi mesure mo ko sala bien maison comme on est là comme on est bon maman maintenant gauche mais la gauche mais on a vu beaucoup en Allemagne en mbote belé ba meilleur fait ban Allemagne tout
mbote boye Congo yango. Voilà. Merci beaucoup. Tout le monde a base fongwami base to bi base zaki na Prince Kasafu beaucoup na ba lokolenga mbelelo base fongwami na lisala. Technique ya lisala pe na charge o ka ke oti France o lisala. Oti Allemagne o lisala. Voilà. Oti Dubai o lisala. Biloko sango ba lokwa bango ba ventilateur. Kwa auto banango ba $35. Je la biso. Ventilateur au $35. $35 des battes. Dernier prix c'est combien? Dernier prix à $25 pour payer ça biso. À $20 non piat na zota ko. $20. Bon wa to ko so. Bon loko là. Na eli susu awa réchaud 4 plaques. Voilà. 4 plaques to banango ba $50 à des battes. Et ça fait dernier prix. Dernier prix to ko so ba $35. Ba ya pende belé. Bon ba sana mbele pa ngo ya. Voilà. Ba sana mbele. Loko là ba oyo. 3500, 5000, Batasi Pangona, 5000. À débattre. Dernier prix. Dernier prix 4000. 4000. Qu'est-ce qui ça sort? Il faut changer. Comment bon? Voilà, balutu, le roi lutu, mon fouchette. Différence c'est allié, différence c'est allié, balutu est à ma casse. Lutu est là bien. Oh, mon gars, la 1500. 1000 frappés aussi. Bambeli. Mais il fait 1000 francs. Oui, le roi Bawana, c'est 5 satés. C'est 5 satés. Baluta plastique. Baluta plastique. Ça va faire bien pour on a 4000. Baya penda batubaya tunza bezo batubaya ka le roi ba jour décembre ba le mouvement comme il a ensemble mais biso ba to comme là le roi ngana uti ko la muka mais bino bomela ba on peut comme na kaliza ba muta sombelo ko fa ke nega zandu ko na sombelo ko ay na carton eloko asika melelo muta sombelo ko da polele polele boy oui da biloko baya penda baya to c'est là ba maman ba vrai jeune ba tante na bien baya mais na mo ba manette tout pour ça ba manette biloko se comme ba manette oh là là c'est ben nyoso ezali Montréal yoso biso pa ba manette ba manette ezali ba ta misu tonde ba ta misu avec les bateaux 8000 ba ta misu quoi ya normal te eza ba ta misu et so meki lo baga ba ko ya mais o pe na pona ola te la ba ta misu ba ta ba misu ngana omeka meka ko ozano les olata no ozano les mais où est ta misu Montréal babona biso ya biso podcast ba fan ba vrai bon na sombango oyo bon pona 8000 cher elonga biloko si 8000 mais to futa douane it oh na sombango pena na sombango donc nyoso ndiza boka 8000 8000 présenter biso biloko za la maison na bino to kotambo to ti ba maison ezebele la isa pena o bino to yeba baya le roi ba kecho pour na bana voilà voilà tous là azo bouger mutu kuna mais bino bozo mona déjà biloko vraiment ekomi na biloko nyonso donc eloko nyonso to zai ko luka to ke ne ville pona sombelo ko fona kende kaka commerce na kende somba bo melelo yo biloko c'est facilité bande ko nyonso ozana wenze déjà liboso porte sanda kuna ba lutu esile po bana mesana onika basani fa boire lutu na terrasse donc lutu esile okibika mbangu na biloko so sombi lutu voilà joie bino mo au 10 000 francs débattre tu as débattu de sol pour la décembre c'est comme taper 8000 à ozoate tu as ozoate 10 000 moi wala sima baba biloko makasi zana ba basket à dégueza au prix na oyo oyo bana ba $20 débattre soit $15 ba maman ba ya OK voilà tu évoluer il y a relaxa biso vraiment ba biloko tout le monde ba jouer tu as période voilà ba singa jouer au combien $50 débattre. $50 débattre. Boya, on a bana, tu vas m'appeler baya. Dernier prix combien? Au $40. 40 souka. Souka $40. Voilà, bien bozo mona biloko vraiment biloko donc mingi robeate tu évoluer tu ko ke wap tu ke côté ba biloko musique non? Tu avances. Tu yaka Montréal anda biso vraiment toujours like ça total isara batu ba mona rakete loko oyo prix nango yango. Tango zo like ça biso zalaka pena laisse côté prix parce que ça pe na cadre marketing to facilité pe bino pe batu ba resomba biloko pa bino. Donc voilà, bilamba pe côté na biloko. Ba robe combien? Barobi le roi ba 20 à débattre. 15 à débattre. $20 à débattre. Ma dernier prix $15. Montréal zo la biso ba robe o ya bilokos les bilokos $15 moi na lati. OK, tu es sur kuna ba tapia, to ke kuna pena vlog. Ba chaîne musicale lobite. O zani? Au retour. $50 ba retour
instrument au retour. Bah chaîne musicale Mickey. Oui, bah baffle. Bah baffle normal. Normal. Alors toi avancer. Voilà, tout comme on a voilà très cher internaute, besoin on a ndenge ndeko so tel sabi so to baki tour émission oh ne bo sengaki tozo ça l'émission faut boye ba prix ya biloko c'est essentiel pour et faciliter mutu nyonso o azana posa ko somba aya ko somba donc to traverser ndeko aza ko orienter biso avant que to comme la maison mususu za pembeni na biloko ya kasavu buna venir li salon de so gambela tu ne ba valiser ça voilà valise en ce qu'on va valise oh na valise aux arana ville na oh est-ce que c'est différent oui biloko c'est différent c'est différent na neni bon différent par rapport à sika oui la mundele odora beaucoup mokota pe visa ya zando ko mokota pe biso ya zando to ya ate biso bilo na biso to utaka Allemagne biso zando ate biso Allemagne bolo ata bokota zando bolo ba mbe ga tetika voilà toke ko jata wa figo ya kitoko makasi talo wa eloko ya bien vraiment eloko to fo donc on va tirer combien au 150 à débattre comment on est au frigo congélateur biloko c'est ça la griffe ya combo te frigo bien sûr mais ça ramona combo moi combo moro boye net quoi moi référence où ça combo te ya 100 non combo te ya frigo donc ça c'est pour débattre dernier prix 130 130 OK ta tapis ya wana to poussa na ngata tout berceau ya moi na bota bébé na nga sika et na sombe combien oui oyo $50 à débattre ah bon dernier prix combien $35 30 rien bon pour la de 30 ko bon mo kanga pe miti ba lenda ko te ba privé obeke biloko ko moteka mana ka ba no boyo soma biloko na bilesko yebi douanité ah mais biloko de ko makambo ba mo no biloko ma salité biloko ma tinate biloko de zonga pe na makambo en plein ko to makambo est-ce que ndoza no yebi ko mususu ba benga ngo à part biloko boteka te biso ka biloko ça opela ko mona yebi ka ya biloko ça ba okazo de Europe benga maka biloko na suka émission na yebi prime kombo na mususu ko ba bengela ngo o bando benga ngo pe kamba voilà to comme ko te ba tapis ba kit ba kit combien combien à débattre dernier prix le roi est $40 to la ga $10 pour talaka biloko musu bozo mona biloko biloko donc eza biloko ne bande ko balobi eza su biloko mindele ba boaka te mindele ba koma ko teka yango de bande ko na biso ba somba yango ba e a ba teka bazo pi moi bénéfice ba lela ka douane donc voilà ba tapis on réaliser la biso ba tapis oh ba vrai tapis donc tapis na tapis ça la prix na on to nyo sur prix non elone lo wa la prix c'est jusqu'au prix non what yé $50 à débattre. Dernier prix 40 tout suite. Le là est bandaye ba $30, $25 tout suite. Voilà. Le là est $50 soit 40 tout suite. Voilà. Le là est 50 40 wa milai. Kwa ba moyenne ba $25, $20 pe to kozo. Ata 15 rien. Te 15. So $15 nga juan. $15. Te $15. Voilà, tu évolues la biso ni les angi sous ni to pesi prité voilà ba mesa ya ko repasser ba na ki ça c'est trop pas au sel mingi ozuli puto gumbi otina veranda wani o repasser et bi système moi yo na yedo ma wa ko soma ta be repasser oh munele pe na repasser aka et na kini voilà combien oh $25 dernier prix c'est combien $20 toye bagani to girango voilà très cher internaute to mo pe ba pine pe bilokos ba pine voilà ya ko pe kuna na nini na dépôt wana to kendaka ba pine pe zala ke ila sa kende ko na ko service de propre pine pe et ko te pe na marché bilokos boy combien pine pe loko là $25 wa muke bon omne $30 oh ça ezani câble courant ya mai ya cho wa pe tu mai ça a combien de mètres? Il faut après compter. Mais tu peux botter combien? Oh, par mètre, $5 par mètre. Par mètre combien? 1 mètre combien? $5. $5. C'est ça combien mètre après tout ça il faut ba monter. Ouais, il peut machine à grapper ça. Il y a couper courant. Il cata ba payer. Ils ont fonctionné. Et fonctionner. Il faut démarrer, check carburant. Déjà besoin carburant pour méca. Carburant, il faut check carburant mais faut take déjà $50. Déjà $50. À débattre. Dernier prix.
200 na ozo 200 bido maka bolingo ka muke mama yo tete no lisobilo on a bino tsheuta Allemagne bongo ti yaka boss na ozo rapeta ko expliquer OK te travailler na biloko to futela rango tant to la rango boebo est-ce que explique ka biso ba bilo na biso ko yé belle déclarer na biso aza déclarer après bilo matadi après qui ça peut décharger conteneur peut pas kila bazoya to te kambala moko siko awa ti bozwa ba maison bo futela rango pe moi prix likolo to ndene futela pe na maison $350 $350 par mois si boko rebelle bon kokota lo wa bino boebo ya ti décembre ngo bato ngalo kwanga una ngola mkana pongo bana lala ti bakila bazoya te to bomba mzo bimis to koti biloko to soma pa te to fanika bo te kate bikolo ba juro ma pa coopérative woni bon na ebite balobi ka climat mboka balobi komi ka zando ebite pe to se bino biloko se boko mo biloko exagérer ya ba mo kima na te to se la bango baya eba pe to te kana biso so na ville bina biloko ekoti teka rapidement bite biso no liso yo za travailler zo sala awa ba futaka yo combien oza para o futila ka ndako bite biso mo histoire non parce que oza travailler bisika yo biloko se zo teka na sala awa bon ba futaka nga pe na mbongo ba combien de koye ba pesa bien nga $100 futila ndako futila pe pala sungarona nyonso bon ba difficulté amboko mo mikemike ka we mona na ka to partager ka connexion yo yebi. Ça va, merci beaucoup. Message no kopesa pa bandeko oyo ba lingara do mona biloko soko ezara biloko atina te biloko bindele ba boira or ezara na bongo te lo bani no kopesa. Mabe makasi. Bon ba misusu. Je la ngapena ba misusu lokolo ba vena nga lo wa vena nga beaucoup na Allemagne ba mbote belé. Joyeux Noël. On est en famille. Biloko soko koti. Lo a bien qu'il a peu bayaka bazu. Il reblo te ko ne ba kanisa ko ba boa kaka ou ba sala boy non. Tablo ba boa mamso ko na pe mundele. Al chebilo na ti de gros bo somba. Pe usa pe na borno pe usombi. Mais date ko ne ba kanisa ko te ba boa ka ou ba sala boy non. Ba boa ka ti. Kangisaka. Chepe prix. Après pe o ye ozui. Chao na conteneur. O sangma mfu 2 ou 3. O charger ko na bo ke pe bo futi douane. Che bateau payé, comme peut matadi déclarer pas déclarer bord pe koti. No bona ne bateau badala wana ba nyora te ke bloko si ba boaka te ba boaka ti. Ba somba ka yango. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas message ya pena partager. Message bino ka yango ici dans ngoti. OK, merci to Lukato avancer ba maison mususu. Voilà très cher internaute. Na ko taisa bande ko ndeko mususu ba tuna El Mara pourquoi aye susu ko sa émission ya bilokos. Na peut na détailler nan. Toye ko sa la susu émission bilokos parce que moi ba commentaire bande ko mususu senga toya par rapport ya ndenge babengaka bilokos na balangi mususu soit ka na commentaire na bino na suka na obi ke na olobango to préfère to ya bisika oyo ba sali susu base mususu place to sala ki l'autre fois za ki place base ya bilokos e banda mais lelo yo bilokos e lokola mama aboti bana place wana ya ngiringire boti mwana lelo na kasavu na veni lisala di so gambela place oyeba ni vraiment ezana na école EPD lisala EP1D lisala ya on to yaki to sona bandeko e ba galerie zebe to kota kutana ba galerie to e mama ba différentes prix to ba ça même mora to batika na prix na bango ezo senga kaka to ça toujours branché pe connecté na chaîne na biso nazo kota na maison na renseigner na no pona sona bango beta biso pe lisolo na bango ndenge ba soma bilo na bango ba bisa su ba prix ya biloko awa pour ça pe na ba na biso bien plaisir pe pe ça ba on sentiment yako commentaire ba émission na biso don nazo ngabilo kana mingi te merci beaucoup mbote papa mbote mama kombo na papa kombo na ngai Jagger ba benga mina Jagger na mona limité OK côté nde to yaka musala koteka bilokos na bilokos oyo kaka lisala gambela toza na avenue lisala direction gambela. Mais babi a funga misike c'est à peu combien des années to ba mois bambula ebele déjà banda biloko se fungwa mikoto ne pena ekangi pena partia biloko soko okende kwena kwenso yende na lisala nde suka nango bino teka fort to teka ka makasi biloko qualité toza na biloko Allemagne toza na biloko Chine toza do biloko yende belé lolenge biloko za China ya Chine chinois comme ya eza penza te c'est wala no wumela te laisa biso ne ba China to bonda eza pemena wa te lokola biso awa ozo mona ba mesa Allemagne ba mesa ozo mona oyo eza deya ba mesa Allemagne ba kiti moko ya tembe oyo comme $700 OK to banda ngo $700 à discuter. Dernier prix combien? So pesa ta 600 aujourd'hui.
salon ndenga zabo amesa makasi a 4 places mususu azawana to bandie na $200 so pesi biso 180 tozui voilà bien azawana tozawana na balançoire bana to bandango na $80 le wa bala lingala diemba to bandango na $80 balançoire wana so pesi biso $60 tozui tozawana na papier wana za $35 so pesi biso $25 tozui koto yonde za qualité so koti koto nde to ana qualité ba ventilateur eza wana na $35 wana même ici na likolo na plafond te ya fonctionner ke ventilateur wana écran wana za déjà na 500 discuter so pesi biso 350 tozui ekota yango pe kota nini YouTube nyonso akotaka ba chapeau eza wana ba bogara bien balinga ba chapeau eza wana na 12 000 francs a débattre te tosuka kaka na 10 000 francs tozui tolongaka 2 000 francs eza wana ba chapeau ba bogar baza wana balela ba chapeau ba qualité Allemagne eza wana so koti koto nde ozui ba bilamba Allemagne oyo ezowita mba moko Allemagne yeko kita awa ba chapeau ezowita Allemagne yeko kita awa bilamba pese biso ba après bilamba bilamba koto eza lowa na $20 koto eza na $20 a discuter veste wana eza na $40 a discuter complet oyo eza na $35 a discuter basaki wana basaki ya qualité oyo ka kobeta nango ata 5 ans 7 ans saki atikeli baleki ba kabeli bandeko basaki nde eza wana saki wana eza na $30 a discuter donc biso koto tokenda mingi en dollar parce que talaka ba mikiliste bayana biso bajika bazakuna bave na biso mingi balea kaka en dollar so lobi na franc to bundana nango ka biso na Congo a ba faire pesa a ba prix faire zawa qualité ya fer ya Allemagne fer wana moko azokende déjà na $25 a discuter $20 to bendi to benda kana $20 ba accessoire eza awa ba accessoire eza na $15 machine ezawa ba machine eza na $30 $25 tozui biso koto to solo la kaka masolo nde kaka biso koto masolo mapapa ba momi eza awa eza na $25 nde baso balenga kolata baso balinga kolata baya mopanza lisala ba okuta bilamba ba okuta mapapa bashira bien balinga kolata baya okota koto ba omona ngo baje basani wana est-ce que wana pene uti pena poto to za ba chinois wana za ndeza ba chinois tala ngo bien mo ndiza sika makasi biloko siba bozaka biloko akala biso te kaka misusu a qualité yaka nde bongo yaka ba machine ya tronçonneuse ba obakata ka ba mabaya basala ka ba makala tozana ba machine koto bakota mopanza lisala banzungu wana ozomona eza ya Chine te wana pene eza Allemagne noko na bien loba pena vérité na ndinga mabe to solo na nde una mwasi ba papa oyo ela shisho sikeleki makasi lobaka te ya no shisho boye penda bande una botala biloko saka misali papa kitoko bo jamais te la vérité biso biloko yaka biso biloko sinyoso yaka eza shisho te komona ngo te ndenge eza boye pozo ozomona simana se nango ndenge eza te ya shisho te eza shisho te lotalo koloko mona makambo tando mona makambo nani akosombela Maradona lipapo oyo ba fofo na ngabota desime nani akosombela Maradona nani mukotokota na lisala biloka tembe basa bia bakota na lisala lipape zawa kolata bane zawa o eza décembre ba luka kolata tala bakalita lipapa basinde to luka combien pesa be prix nomba basinde o azana $30 azana $30 de batre $25 tozui voilà basinde bakota koto tozana banzungu awa banzungu eza wana ya loso nzungu aloso oyo ase oyo nzungu aloso angoyo banzungu ya bien ngona $50 couple nango ndenge eza wana débattre opesi biso ba $30 tozui awa $40 opesi biso ba $35 tozui nde biloko bien eza koto kota na lisala nyoso koluko kozwa yango siko ba biloko na bino che utaka Allemagne yaka na nzela matadi bino bokenda kuna to za ba mususu bakenda ba dedouane po ba yeno na RDC kaka yende kaka jika na biso yemoka kufuta ba dedouane na nyoso tu biloko ekiti na matadi batena conteneur yeko kitisa awa mais explique bino te a dépenser que belé a gagner to a perdre ka betla bino tali solo te est-ce que ba perte spéciale maraka te biloko bomi
mbongo boye bis pe bino. Bon, balelaka yo ebikaka kopi ala bongo. Moko poko yo kolela boye bana bénéficier mais moi commentaire ko leleza la kaka. Yango to beta kaka bongo biloko se yango ba beta ma solo baloba te ke no prio na sengi yo pesika wana te to solo la kaka. Na bandi boye to solo li boye na beni mbongo. So pe na moni ke no simbite na valeur eloko wana na tiki. De to kinda nango ka bongo. Mais côté à refuta bino bafuta bino dans les bons ate sali ba perte bino zo salaire ezalaka bongo ezalaka ka bongo ate ko liano ezali ko melano ezali nyoso esengela osaela bino fo asaela bino. Voilà, merci beaucoup siko ko pesa liloba suka ni pona bande koyo ba finga ka bino botika biloko ske biloko na bino botika ezalaka salite biloko botika ezala o mindele ba boaka na poto biloko botika ezala o mindele ba kunde ti mindele soka kufele lamba ba zoela mala ba longo ba tinno biloko mundele mo ka kufi ba zo ba kiachi ne so ba tinno bilaki sasa a po bino botika eske makambo ni za solo pesa message zo ya lokuta bato ba finga ka bino pesa mo liloba suka Wema na koyebisa bino bandeko nanga kota na lisala gambela okuta nde biloko so kuti biloko sikuna kalite bo bandai koyebela wana babwaka kanenge bolobela wana eza bongo te. Soko zui eloko ya biloko so zui ne qualité ya eloko okoki kobeta nango même si 10 ans okoki kobeta nango même si 20 ans eloko wana po ezwa problème ezaka passe mais soko zui ya magasin ya chinois oyo balinga na kata carton ya nanga okosala ta 2 ans te kopesa o passe kota nde na lisala zwa eloko ezangi na kata carton totekaka pe na emballage te ke no batelo na emballage ezalaka te po tobenga ngo eza bilokos mais ozui nde eloko ya qualité eloko tena kurezo fonctionner très bien qualité ya bien na koyebisa mino bandeko na ngai ignorance ko sabino te kota nde na lisalozo eloko malamu wana tomona ni biso toza kaka awa na lisala soki bokoluka biso bozongi nde tokobanda komona na kaka awa kolo maison za mwana pays allemand bwakata moi dédicace ça la bien bwakata patron na bwaki patron nani patron na ngai azana kata ya allemand nde bozwa pena mabanga ya minene elanda bino kote boza kuna biso bandeko na bino tozawa tu tokangi lisala na maboko ndenge za feti eza na maboko na biso donc 5 sur 5. Voilà, merci beaucoup message vraiment à partager to bandeko musu ba likolo pe basaka ba travailleur ya maison donc to mekampe ko swana bango batalisa biso ko biloko sango mambo ya ndeni mbote ya mbote pe kombo nani comment la sagesse wana courage teni na ompiaka te lo te met ona kisasa ya somme datika longa mbao te to te mina biso wa elo te kemika tout monde awa ko biloko sango ke na ndeni po jeune boko mona jeune ko tika biloko mindele ba bwaka nde baloba biloko ba bwaka te donc eza nini biso na biloko na biso po maison na biso yango tout est grâce biloko mère la que nous sommes biloko ya o da ba salela na o no ba salela te biloko neti ya sika na o neti ya kala ezate ke na poto la que nous sommes biloko kuna somba biloko o ba boaka ta o ba lokota te ke na pena pe suna maison ni pona ba mo ke ba maison ya biloko sa ke na maison ya biloko pe na zuba biloko ayena ngwa china kata container na yena ayena ngokoto ezate ke so te ka biloko ilo mo be o ba boaka ilo be ya passe biso a trouver fa na biso bien ka na kopi na biso biloko sa susu client ko ya pe boué to misele eloko to ko tela mutu a raisonner biso na mo quelque chose ba futa biso pe bien exam donc ya pe na musala vraiment te to mona ba so ba kena ba misala ba biro biso pe musala biso yango to ko négliger ko piquer ta ba chaîne bilu ba fanda ba parler mais biso to ya biso du na biso mbongo en fait ka merci beaucoup c'est un plaisir comme on a jeune boya boy na ko yiba abone osaki kuna ndimi na a travailler na ko pa biloko c'est ma boza bien ko présenter ba biloko za ka nga za pe na poste na ba biloko za na carte ba prix ba panneau donc to suka ka libanda te to découvrir pe la te a pe na ya le dépôt dépôt bano mo ga ya zo le biso pe ba panneau mi ba panneau za la ba dimension par dimension to roye ba prix nango donc oui, ça le roi, ça c'est un et ça ampère. Il y a ça le roi na 280. $280. Il y a ça. Il y a ça à quoi ça il s'habille on est ni pas exemple. Il son est aussi attendre mi balé au sang c'est la convertisseur. À quoi ça il s'en est ba congélateur. Donc TV donc à ça il s'habille on son dans ça on a 300 ampères. Il doit te na $350. À débattre. À débattre. Son ta kakoli na e de ça nini to zimbo ba. To apela
ba TV na biso kuna malgré tout ba chanter to tient biso libanda ba TV na bino biloko si mingi sala na ngote TV so ba boy ezolo ba maison la sa image te bon to te que la mundu te que elo mo be sala raté so ki mutaza na posa ne tazona ndingi neti eta o ezabongo ake bongisane to ko rappeler to te que les mais to ko ngate to frapper mundu to te que la mundu elo mo o sala raté ko lo ba na ngolo susu jamais to te que elo ko sala jamais to ko te que la mundu elo ko sala raté e bika ne moi de comment voler na ngo to bloquer bele ba convertisseur paysan na ngo et tous les gars non o ba bani ba clavier ba bien occidenté ba clavier et ça il était bien que on était un état bien té bo ka to boté to te ka to son ba bazali ti kombe pe so ça la bonne état o ko te ka makombe o so na bonne état to banda ngo $25 mais neza na état mabe boye musa pese biso ata $10 to ko zona biso nyonso ndé moko nyonso ndé mo l'exception à bilom souka ba convertisseur voilà Morel pour ça na ça dépôt hein to il y a un système convertisseur ils en ont ya par rapport ya ni ya ndenge mutawasomba puina ya ndenge mutawasomba puina tozala 350 ça perd tozala 250 ezaka na mutuna osomba nini tozala machine prix na oto ba prix na prix c'est essentiel 350 ça perd to te kaina na $500 au kakoli ye azana 200 perd to te kaina ka cha 50 au kakoli tona ba machine à laver na biso kuna machine à laver na biso osko eza na état mais wa likolo kuna sala na ngo bien wa état osumta pesi biso ta $200 azwina o kuna wa likolo na osumta pesi biso ata 350 azwina po eza na pe ba chaque mobe ka mike mutu pa ko mutu ka ko la bongisi na ne to cha ngo sko libanda te po mutu pa akomona machine à laver ndeni akomona ngo eza bien mais nzote eza na ngo bien te o cha biso ngo la kati awa so mutu split atuni biso te ba machine à laver état to memi na kati to solo linemba mo parce que neti ba biloko neti sala na courant so arrivé ke bino bo meka ki ango bo tester ango et fonctionner mais muta sombi ango akena ndaku bo arrivé ke et fonctionner ta yebo zong silembo bo zongi ça to bo changer mususu te o kana na biso to kana na biso soki ke eza biso to meka ki ango esalite et sali nango là to memele sko to yeba pe to chaka delete to tenir de la ya une semaine tout les gars une semaine après nango ke esala to na faut na biso to na comme faut tenir mais avant une semaine so ka ye nango te na somba ke loko esala ti wato zo na biso embongo ça problème OK au moins popi o kombe kitoko pour na bébé na winner na sombe là ba voiture o ya zana $35 yem $3 na $20 dernier prix toi débattre tu as débattre faut pas ça biso ba dernier prix et facile bandeko ba ya rosomba kamba dernier prix c'est $25 ye $25 peka ye sko $20 même prix ah lo ni to tuni prix voilà tapis oyo ya nini oyo ya synthétique voilà donc biloko c'est ça rappelle yango ngale barage to somba ngana ba ville combien boy ye to te ka parler mètre un mètre ana $20 au kakoli c'est on tapé biso $15 so ni chazo 1 mètre to so comme to somba ndeti ba asomba ndeti rouler belé voilà to crisela prix tu veux gagner am to ba $12 ndeti rose na biso. OK merci beaucoup en tout cas bo mondenge lelo émission to salama vraiment et au salma calmement donc toujours pena ta ko tuna ba prix ya biloko nyonso pe faciliter ba ndeko vraiment ba ça ba commentaire surtout que bo pesa biso ba prix donc pesa moi message non souka to avancer donc les pe ba limu ça na pescara malgré tout mon kande est sécurité to zala pena ba aéro pena mona to tika na biso mo kam spéité soka mboka to bino pe bo mona ka mo ka bon to mona pena ta tane to fine biso bato pe ba ko ta ka moko mo pe bato ba koti na bango pe ba tuni ka ba pumela ba sombi na bango te et bika ndezala mais na pesca na moto bato ba wala na pesi moto madame na nga Esther na tiki na ndako père ba petit voilà très cher ami ternos bo ki ndenge bande ko pena ba pesi ba prix penza ya biloko c'est puis ba beta c'est ba biloko c'est ça la ngoli susu biloko ya ko bwa katene ba nde bande ko ba lobaki donc biloko c'est ezali ba biloko ba koma ko teka mindele pe bazo maele ti ba biki aba kongole bande ko lia to kabila ba bilamba ba ya ko teka melelo ko pe bazo teka
bapezaka les mosusu bateli bapezaka biloko bateli combien de kilos pesa biso tamba on peut boya nango batika komona prix ya mwa romata poto to développer to avancer non kuna moni conteneur moiza na meka kokuta na bandeko ba biso conteneur wana ekokita mukolo nini na maison na kati za biloko mosusu kuna so za to avancer wana po biso za pena awa pona ko découvrir ba biloko mosusu kutu to ana penser ko te biloko spé ko bimisa yango et donc tozongi lisusu na première maison oyo ba biloko mosusu za na kati awa to talisa bato kaka biloko eza ba biloko mosusu mbote voilà to kotia voilà ba biloko za na awa voilà on peut ça dépôt hein pas dépôt dépôt pena place biloko za la bimara ikota dépôt ba chaîne musicale belé hein bafango radio machine à coudre très cher ami internaute to moni ape biloko so ba vélo nzo kaneza la mo inoko awa to meka pe osola bonjour ya oui bonjour kombo nani nga kombo na Christian Christian fandi wapi nga na zamona Kasavubu na natif bila ya Kasavubu yo pe na depa zamona veni nga na zamona awa na lisala awa c'est biloko c'est comme ce que tout le monde peut azo yipo teka biloko oui to teka ba bilokos donc eza ba biloko oyo to kina ko somba to dedouaniaka à partir matadi to yena ngo awa donc c'est un peu ça bidi bokina ko somba bosomba ba pays nini ba plusieurs pays to ndeni bon to somba ba pays belé hein ba pays belé ya Europe donc Amérique donc c'est un peu ça donc to sombaka en bonne et due forme donc to futaka ba taxe ninge sengaka et to keko dedouaniango à partir matadi to yena ngo awa pour que donc c'est un peu ça. Ok. Surtout mon vélo, est-ce que ma vélo ça était bien? Oui, ma vélo ça n'était bien parce que ma vélo nyoso ça awa donc tout te karango pour na bana oyo ba se pla ko kumba vélo donc tout te kala kabango donc c'est un peu ça. Sur ma vélo oh deux abo sur côté karango on va combien? Bon, et dépendant de la prix, donc to biso to ngate ko pesa ba prix kaka ya imagination boye, donc to ngara so client aye to yokani na client et to conclure donc ma solo donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. N'habitez sur vous allez le basuka take mutu te kaka ba vélo ya biloko c'est n'habitez sur qui on sa mise parce que biso le baki ya kana kaliza ipo tusomba la mona vélo faut que na zandu kuna pe na vélo so mona vélo mais le biloko a facilité biso tâche to somba ba vélo kaka liboso anda kuna biso n'habitez sur le basuka zali. En tout cas, merci beaucoup maman journaliste pour la liloba donc on a la sensibiliser toujours les parents donc ba hésiter te baya biso awa na bilokos na avenue Lisala to te ka bloka bien to te ka bloka mabete bloka bien zali la bloka qualité penza kitoko donc ba ya ba cause la dessus donc c'est un peu ça. OK. Mais ce que par rapport yo biki na bosini ko zonga sous na question non sous question ye wana bobi bo kokena déjà matadi bo de la bilo ce que par rapport à ba taxe za la principe za likolo. Ah bon dans toute chose taxe za toujours ka likolo hein. Taxe za toujours ka likolo to futa ba mongo ebele parce que ba ko linga te ba pesa binoka biloko to bati de donner biloko sans que bo futa ba taxe moins que présenté pour l'état peut s'appelle a besoin ya nini ya pas couper futama parce que ndenge za na ba biloko na ba cheka ngona avant donc bo bimisa yango donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. C'est pas rapport répondre à sagement, biki la taxe bu futaka, les garata le mais c'est bon se retrouvera parce que l'euro numéro de rolinga, alors ça les l'euro moi je dépenser à se retrouver à ça la ngokaka. So zo compte c'est que azora moi miette. Oui ba nini moi ba mikemke zanga raté par rapport pe ndenge biso to tchela ka ba prix pour que c'est que moi bénéfice un peu am kiwana to et ko taper avantage na biso pour tant que là de donner ngo to futa ba mon belé donc il y a biso makasi alors biso peut to linga moi exonération prix am qui est par rapport il y a ndenge to tchela ka blo na biso quoi donc c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup. Côté à la biso, on avait Lisala. En tout cas, Tozali, donc Tozote, on a pris bien. Donc, Batouboya, en tout cas, bloc ça est belé awa, ça l'a jamais décidé. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà, très cher ami internaute, merci beaucoup Ndeko. Ndeko Peno Yambi Biso. Bon, moni vraiment, Moussala Ndeko Sala na chaîne Biso, Yabiso podcast. Awa tout ça ba découverte moko ya kitoko ezo sepelisa ba abonné na biso ezo sepelisa pele ba abonné na biso te parce que ba to belé bazo tala ba émission na biso alors nazo senga na batu boy to linga ka ti to tala ka émission sans que to s'abonner na chaîne biso moninga maradona de la presse na na poser na bino s'abonner pour tala nga plusieurs fois musoza ke o cheka mbamo fort connexion
ata oluki luki te maman so ça déjà abonné message roya que lancer qui émission mais so ça abonné te faut lukaka yo ça peut qui te et puis tout ça la rappelle ba commentaire déjà na pesa ki bino chance ya ko commenter na ba émission na nga nyoso so linga ba boko libanga ofele o sali commentaire komi kombo na yo o ba bengela ka yo en tout cas côté on eza cadeau nga la pesi vraiment bande ko nyoso pona 2025 donc ni toloba kaka bomoni na yaki ko sala émission na bilokos pour la deuxième fois pona ko tel se bande ko baye ba pele ba prix ya biloko prix par prix. L'autre fois, ça qui est en l'air, de Gorabiso, Nandenga, Pessele, mais et c'est que tous ont les sous, Bissika, Moussou, au marché, Biloko, c'est sauté comme Awa, l'avenue Lissala, direction à Gambela, Chaba. Donc, référence dans les églises catholiques, il y a Lissala, et puis école EPND Lissala, au Biso Stoyebi, au Yobana, partout dans le monde, école, au Tanks Batumine, au Yapé, au Saba découverte, on a bandé comme Moussou. Donc, bon, mon pénal est toujours pris, pris à l'outil, pris à Sanambele, mais l'émission, on a vraiment pris bien pénalité. Donc, il y a 5 ans qui kita, tout ça, la Moussa, tout mais ça, là, qu'on s'est pris ça, Babo, il y a Biso pour des casses, on a tout bandé bandeli, pour qu'on souki ça, et Zara, ok, nous remercié, nous, boss, Nabiso, il y a chaîne. Boss Ironi, Malunda, ma boss Yannick, Malunda, sans oublier notre caméraman à Londres, wana checking Bambo Tebele, na remercier bino pour belinga rabiso, boso motiver biso marmunyo so pour tout ça la musala ka ndenge ezala. Yami balé eza boy. Nazo pesa Bambo te na batu nyos ba fanatique na ba vovo na nganyos ba soutenir ngala ba prier ba motivation. Le col Elodie la maintenance na Bundes wana sans oublier ma famille Mialou, Keren Lyon Allemagne, Tichik Mialou à Paris. Sephora Mialou sans oublier notre cadet Andy Mialou. Pourquoi pas remercier les sous-familles Mbala, Yamire Kisita Mbala, Jordan Marquis Mbala, Dorcas Mbala, Chris. Et puis, Nayemoko, Jérémy Mbala, Bambo Tebele, Napis Bambo Tebele, Bele, Batala émission. Déjà, on a vu nos chances. On a beaucoup libanga. Quand on a commenté dans l'émission, comment El Mara a compris à cabinet. Et puis, Nabo Sanité. Nagangani Nawele ba joie Noël nga vraiment na bino nyonso ba s'abonner na chaîne ya biso podcast to tombe mi ba joie Noël bo fête ki toko ba bonne année attention ce matin na Kinshasa to ko liango nanko ate ko mi 15 000 20 000 to lela ça so fort na mboko to ko sombango to ko yitango to ko kalingango to lamba peut-être to lia ko biso linga ko lia soso mais o ya lingi El Mara ai a boke libango fele sa commenter na bande longo supo na ko se plisa batu na pesi Bambo Tebilo nyoso linga bino mingi 2025 to ye na ngo to ya boy relation stérile nyoso fo ko kangango ko balusango ko bwa ngo na maye wo ba relation ki sita nyoso o to rambuma te to ko kata yango pona ngati na relation bo to la ngambuma te na na eka donc ngape na ya bongo Boromona El Mara no se biso bien ballon Maradona pena bien ballon na Denis ngo dada pour on se pesa bo na biso donc ngana sikisa mo mukenga uta pe na côté wala la yela mo ki comédie et mo singa ngenda ba ko safu imamo caméra pe biso ko safu merci beaucoup pour la musala vraiment les autres qui toro makasi on nyoso aligni a contacter nga pour na ba remarque na bibia remarque nous contacter na plus 243 82 544 17 94 la bande lisusu plus 243 82 544 17 94 sans oublier Igor Cyprien Aigle bas solide to kota nango to kenango sinasuka donc soki nzamba zongite soki penal na profiter to kokuta na bino à la prochaine émission quand moi je vous dis bye 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 liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele ukilaka ngai gift Caesar wo belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa nankolo obimisanga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa